naye kolakisa bino mabombami oyo ebombama na kombo ya cirrhose oyo ezali science astronomie mayele wana po découvrir yango fozalaka mwana tata mwana elembo bozwa pena bakiti bopusana bovanda bandeko na ngai. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata soki bonki ngani na yebi ke bozali malamu mingi bandeko eza na bato bazoya ko commenter okomona ko koma na kombo tata soki bonki ngani te surtout ba aile gauche bato babebisa mitu bakomprena na bango makambo te bakoma na bango na ba erreur moko bo impossible mitu esi ebeba esi ebeba bakotisa bango biloko moko o balobi même na Matthieu 24 mingi bakobunga même ba enfant eli bakobungisa bango nzela le bato babungisa nzela le papa benga tata simoki monki ngani kombo na ebena tata simoki monki ngani bakobenga ye na kombo na ye oyo ya bu jeunesse na ye o benga mbuta cirrhose na ba commentaire mbuta cirrhose o bilamo kasa mbuta cirrhose wana eza mabe e kombo moko ye moko tata yaka nango eza mabombami ya likolo siko ngana ye na kotalisa bino ke kombo ya cirrhose eza pe kombo moko très important ya makasi kutu soki boyebaka te so bosala bongo mpona bokretiaka ndeko na ngai mawa sikoyo bozwa pena bakiti bopusa bovanda babebe spirituel bopusana na explike bino sikoyo cirrhose sur science mayele ya bonzambe na expliquer bino yango bien mais avant na kota na sujet wana na kolakisa bino na image avant na kota na sujet wana na kolobela nano bandeko na ngande bolanda nga ngai ndeko na bino mama balenda en tout cas namoni mabe ezoleka mingi lingomba na biso mingi bazoyi bate c'est le royaume du ciel mingi bamona ngo kaka kimbangiste kaka église moko kaka bakimbangiste ozomona mais bazoyi bate eza lingomba ya nzambe bana ebele ya tata babungisi bango nzela kote bakie na bango babebisi mitu na bango ta bakobebisa mitu na bango bakomi kozonga mpona kokretie lingomba mpona kofinga lingomba mpo bayebi ke kimbangiste alobaka te arepondaka te mpo kimbangiste ata okretie ofingi lingomba mpo batata babande kofinga bango me batata bande korepondre te donc biso mpe bana totikalaka bongo biso ki bakimbangisi tolobaka te topeseka na maboko ya nzambe mpona omona bato baoloba mama Francis kolanda bango te bomoni nga na olanda bango soki moto oya na buzoba na komeme mpe na niveau na ye ya buzoba na olakisa ye mpe naki aza zoba makasi ozomona bo bamesana trop kokritike na makambo ya nzambe oyo eza très important ake bake leso biloko ya salite libanda bake obebisa mutu na yo na mbongo so mpe na nini alemba moko komi kozonga kofingaka lingomba ya nzambe siko biso bana na ye mpe lokwa biso lokwa nga nazalaka nanu donke nalingaka na basale blague te donc so namoni basale blague ye continue ata papa alobi ke mutu alanda te mutu aloba te mpo nzambe akoloba te ke bokende korepondre bango te yo moleti nga na makanisi na nga na ovanda bongo te na oya kaka mpo nga fona défendre nzambe na nga na odéfendre nga na kotalisa bino ke boya bazoba boza mayele te nga na koya kolobela bino mpenza tala batata oyo ndeti tata oyo Richard Tobanzi tata wana azozwa pena courage ya koya kodenigre lingomba ya nzambe ye azomona lokwa azodéfendre me azofingisa azomona lokwa koloba ebeli oyo aza nango lokwa nayebi te elobeli na ye wana donc elobeli ne wana omona lokwa akodomine bato nyonso ozoka ne bato mosusu babato akodominaka te ozofingisa lingomba ozofinga tata soki oteli bi osentir ke ntango oyoka baaudio na ye ozosentir solo ya monoko ya moto ezodégage ntina baaudio elobelika ya moto osentir peke moto oyo abosaka te monoko solo ezodégage ntina audio azobimisa makambo eza ya kitoko te oyo kopesa bino ata kanda siko neti nga so namoni bato ya bongo na oya odemare yo na otikelo tante bande yo na nga atuka na kotala nanu teke bapapa ta bande ofinga bango bande koloba te wi bango bakoloba te me biso toza wana mpona bango na ta oyo tokomi nango tolinga su buzoba te neti nga naza pena mpona nzambe na nga
Omoni donc soki muto zo yeba na toza no zoba mutu na ezo sala biete ba bebi sio mutu ale ozonga ka odenigraka lingomba na koyela yo même Jean-Marie to bandi o Mr Pipe et c'est Pipe wana yebisanga ozaka na grâce mais oya na lingomba okenda na yo na ba sentiment ba mema na mupepe obandi ko ya ko dénigrer obandi ko ya ko finga boye bisanga bandeko na soko bato bonga na ko supporter bango te tellement bango baza mitu esi bebi bango bazo ko sala biloko mo ezalaka te so ngape na ke na bango na ndenge mitu na bango eza ngape na ko silisa bango carrière na internet awa nga pona nzambe na nga na yaka mabe na yokaka te ata bolobi na nga tika na tikaka te ozoyoka bazo lekisa yango no moni ke na oyande na oya wana na moni yo sofingi papa zako na koyela yo lisusu makasi po yese papa ki solokeli ata bobo yango lelo boko ndima ngolobi na nkopo se ye mususu ate boko ndima makasi po ye wana donc soki ozo ya pona ofinga o dénigrer nga na ozongi so na nzela nga na bango te na nga kuna banga kate na yaka bomona siko bato abongo alitotika bango bafingaka te pardon te nga na yaka nga na yeba doyela bato wana boyebisaka nga te oboti mama balenda tika bango ka kolanda te nga na landaka buzobe komoleka et buzobe eleka mingi ba comprendre sika tozate ba comprendre lingomba tozate te elekisi yango na fona yela bango donc bomona nga mabete po oyo ezoleka boye bango te bon c'est ça nga na yebisa bino siko yango bomonaka ke tata Simon Kimbangu alobi boye polingomba na biso bato bazo comprendre te siège ya ba catholique ezali na Vatican siège ya ba musulman ezali na Mecca Arabie Saoudite siège ya ba musulman siège ya ba protestant eza na Angleterre sikoyo siège ya ba kimbangiste ezali wapi na Nkamba sikoyo yo soki bana mutu na yo otiaka ke ngana kimbangiste mais soko kendaka Nkamba te yebaka ngoza kimbangiste te etikali ya kombo mais na molimo ozala su kimbangiste te etikali ka kombo ke ngana kimbangiste mais yebaka ngo vrai dire soki okendaka Nkamba te oza kimbangiste te po Nkamba ne eza siège ya kimbangiste tout ya monde akoya na siège et puis eza siège kaka ya bakimbangiste te ekokoma siège ya mokili mobimba po ba Rome wana ba Arabie Saoudite wana ba Mecque ba nini na ba Londres kuna na ba Angleterre ba siège wana nyonso ekokweyaka tokotikalaka na siège moko ba groupe de rêve écoute bango baza na bango ba ndeke donc ba ma ekufela mbwa bapayaka nde bamela yango leti nga boye nga na yebi na nga kimbangiste na kozala nani te mta réveil te po batala réveil baza na place kutu te leti ba siège na bango wana yo sikoyo congolais et puis ozolo muto a passe Lucas kombongo ke na ba Rome luko ke na Vatican luko ke ndeso wapi luko ke ndeso okoka te mais na Nkamba awa et avec l'Afrique na mboka na même na poto même oza na poto na mbongo ta okeni Nkamba lelela tata Simon Kimbangu ofungola nzela ofungola place okozola mbongo yanka au place de source siège oyo ko mokili mobibe kolanda oyo penezo ko ma pays na kati ya pays ozo le quand même ba Vatican parce que soki yo oza kimbangiste mais okenda Nkamba te yebaka yango oza kimbangiste te soki pena obibi oyo nga za kimbangiste ba oza interdit bokota Nkamba te ne ba kimbangiste ba église no wana yebaka ke bozala ba kimbangiste te po bwana siège za Nkamba esika nzambe tata nzambe mwana nzambe modimo santo avandi siko yo wana na siège te okendaka te oza kimbangiste te yebaka yango yo tellement que ozo ba siège na yo te ondimi otika Nkamba oyo ezokoma pays na kati ya pays ofingaka yango ota lingomba de baby tala ba baby si lingomba te bino nde bato bozo pengwa bozo beba bozo bima lingombe baby te lingombe za bien lingombe ke bien lingombe zo tongama lingomba makambu tu kitoko esika nzamba za ebeba te imbangise c'est l'océan
bapepaka ngo te bino nde bozoyeba te bino te baboza bana bilembo te bokeka na kimia bokende pena po etangama nango deja te bamosusu bakokende me bafa elio bana bilembo baza me bake bokende malamu bokende oyo akozonga azongi oyo akozonga pe te tobete bino maboko ciao bokende bye c'est ça donc nazongi sikoyo na sujet kombo ya cirrhose ezali ba mystère oyo ebombama papa sima ki bonki anga nzambe molimo mosantu nanu abeteli biso ya mote meteli ba biso bana na ye apesa biso mayele ya ko découvrir makambo ebele yango na ye nalakisa bino importance ya kombo ya cirrhose mabomba minini ebombami na kati ya kombo ya cirrhose o bato bamonaka ngo kaka bongo te tokobenge na kombo na ye ya Simon Kimbangu Kiangani te me tokobenga ye na kombo ya cirrhose bato mosusu balinga koloba Kimbangu te oka Simon Kiangani basote Kimbangu ndeko za kobunga makasi okopedre oyo ezali science astronomie kaka ndenge na esaki bidone bandeli science astronomie donc eza makambo caché mais nga nazoyela bino na expliquer bino na pesa bino mayele pour comprendre que kombo ya cirrhose ezali kombo ya matata ezali kombo ya baventure te eza na ba secret makasi bon tolanda sikoyo image on a tcheli bino bota la image bien là sanza sanza babengi yango nini cirrhose sanza babengi yango cirrhose sikoyo na ko expliquer bino moi un peu bien là pour comprendre mais bon moni déjà que sanza étoile pe babengi yango cirrhose étoile oyo ya monene wana babengi yango cirrhose kona olakisa bino image oyo ezali lokola mbwa nazo expliquer bino pour comprendre kombo ya cirrhose ke kombo ya cirrhose eza kombo kosakanela te tata alingaka ne kobibimisa te me biso kona nete kobimisa ye na place na ye kono esatanga kala lobaka za mwana nzambe me biso basali na ye toyebaki ke ye wana nzambe ye wana pe ka mwana nzambe siko tokomi na ntango oyo toyebi ke tata Simon Kimbangu azali molimo mosantu ye wana nzambe mokeli ye pe ka nkolo Yesu ami bomba na ye akobibimisa te mais aza na bana ne o atie bilembo o ye alakisaka bana ne bakomprenaka ye bana na ye bayeba ye voilà bomoni image au dessin oso botali yango bien ezali lokola mbwa ezali lokola mbwa kuti te mais eza nde mbwa olanda yango wana siko tala na mutu ya mbwa bokomona cirrhose étoile ya monene o babengi yango mindele babengi yango constellation Caniche Major epa na biso tokobenga yango njila zombo constellation njila zombo wana bokoko seka bolo biso bokoloba nini me njila zombo yango wana siko mbwa na anglais babengi ye dog nzambe donc dieu na anglais babengi ye god donc yango monaka bamindele batelaka bambwa mingi balingaka mbwa makasi balingaka mbwa babatela mbwa mingi biso siko tokobenga yango ntete mbwa mbwa ntete donc tete mbwa ntete vous comprendre ntete mbwa ntete mbwa ya liboso yango wana donc siko so tali na mutu ya mbwa omona étoile ya liboso babengi yango Sirius. Vous comprendre babengi yango Sirius. Oh ça va yele moko donc de na ngai ba chose cachée ya bonzambe yango tozolakisa bino sikoyo biso yango omonaka ke papa de lungana alubaka lukala lokola mika miambwa lulekela kumosi lulamukina kumosi eza na tina makamuni c'est scientifique mayele ya bonzambe ebomba eza na bakashe moko pour le découvrir comment et ce n'est pas du tout facile lukala lokola mika miambwa lulekela kumosi lulamukina kumosi boyebi pourquoi alobaka bongo yango bozomona siko mbwa mutu ya mbwa eza na
étoile. Caniche major. Ntete mbwa. Mbwa ntete. Mais biso pas mona loka mbwetete. Mbwetete c'est étoile non? Mbwetete ya ba moneke na musonga bana batwalele. Mesia yalunga na utulu. Mbwetete. Mbwa ntete. Mbwetete. Tete mbwa. Yango wana. Basoche caché. Donc wana nyonso ye moko tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo musantu na kombo ya Siros yango na Siros yango yo kombo ya tata. Donc azali lumière du monde, azali étoile ya liboso ye wana kaka. Donc tango bengi Siros ozo matise déjà na ozo benga étoile, ozo benga lumière, ozo benga sanza. Tango benga na kombo ya Siros wana. Oebite keza kombo na ye uta nango déjà likolo aya nango na se. Bino bokatsa to bengi na kombo Kimbangu te. Loka bokitisa nzabe bakitisa ka ete ndolanga yondo ozo komi kitisa. Zoko ne Siros wana pesa kombo na c'est très important. Très important. Ya j'écoute tout. Très important. La lumière sanza. Hein? Mwantete. Mwetete. Ye kaka. Yango sikomoni penake. Yango zo lakisa. Ye wana. Kombo na ye yango wana eza wana. Yango pena botala bien. Bomona kibo nzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Mabomba mi ya nzambe oya bomi bomba na ye. Bozo seka, bozo chola. Mais bozo yebate ki nzambe ye wana. Mokilezo yebate. Mokilezo kwa ko découvrir yete. Mokilezo kwa ko sosola yete. Mbangu di Afrika ya swe kama ya tombe. Mokundoli ya maye oye boba na molili. Kuna ko bimisa yango polele. Le maître des pays en profondeur. Sa divinité yave nzambe katina bato. Boussole. Nzamba mpungutu lendo. Nzambe ya bakoko na biso. Papa Simon Kimbangu kiangani. Yaya. Osepela te. Ozana serious na yo. Hein? Ozana nzambe na yo. Étoile liboso etalaka biso na mokili. Soleil. Sirius. Merci Seigneur. Papa oponanga. Na ponama penza. Kozala mwana ya tata Simon Kimbangu kiangani. Na ponama. Tata ponanga. Ndeko soko ponama kumisa nzambe. Koma penanga na ponama. Soko ponama penoza mwana ya tata Simon Kimbangu kiangani. Koma penanga na ponama. Zalaka sirpe, zalaka na confiance. Zalaka betaka tolo. Betaka tolo poto ana nzambe. Babungi nzela nde mawa toza na nzambe. Esala anga esengo so na ke église mona ba jeune ba oya. Mabalenda. Te neti jeune moko ayebisanga ya ngole ya. Abinanga en tout cas nga pena na koma fière. Moka ne mambosala kawana nde kumisa katata nzambe nanga. Nga pe na koma pena nzambe nanga na banga suti ona loba na wana sa assemblée non. Aloba pena nzambe nanga po esala kaye esala ka jar ozana nzambe. Comme ça, je suis fier. Je suis fier, impossible. Quel que soit le cas, le problème, je suis pour la vie que tata za. So na lobi ka sa mtima tata na ngai pe singo kiangani. Bolingwa vi na nga. Donc bolingwa liboso ya vi na nga. Nzambe na nga. Na yebi kozana nga otika ngati. Po yende muta yeba kabiso. Yende muta yeba biso. Apa batu muta mokila yebo te ayebi kati na ote. Me yende muta yebi makanisi na biso. Ayebi nyonso na biso. Bakoko selo likambu kote mo o yebi te. Me so lelika pa na ye ayebi yo déjà pesi solution ko banga te nga nazali. Tozala na nzambe na biso bande onanga. Bomoni papa Siros. Bande onanga. Mbuta Siros bino bolobaka wana bokanga bino so mbuta Siros. Ye wana Siros. Ye mbwantete. Ye wana. Donanga la kisabino ba mystère caché ya kombo ya Siros ou bino boyebaka te.
yango nde nayeyaki bino mpo bocomprendre ke na bakombo na ye nyonso eza kombo ya hasard te, awuta nango likolo aya nango po tokumisela ye nango. Donc soki okoya nango mpo ochrétien ndeko nanga détrompe toi, eza kombo solo awuta nango likolo, eza kuta onéglige te. Ntango ozobenga yango olakisa nguya na ye ki aza moto, nguya na ye ki aza soleil. Donc c'est ça. On a gagné la bino yango wana. Ba bébé spirituel, j'espère que vous comprenez. Bana ya tata boza la kana sirpe confiance. To zwan to pona do to ponama, to landa nzela ya solo, to landa nzela ya tata, to landa nzela ya nzambe. Donc c'est ça, on a gagné la bino ka yango wana. Merci beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner. Au moins, aux s'abonner. Il faut qu'on s'abonne, qu'on like, qu'on commente. Motiver à tous aux kabela non na mbongo te, mais soutenir ngata na ko partager, soutenir ngata na ko commenter, na ba j'aime. Na ba ndeni ke bolinganga. So na ba commenter na ndeni na mona kapena ke bana tata baza balinganga makasi. Na ba commenter na ndeni esala nga bien. Na ba abonnement na bino boye baka ko s'abonner nde makambo. Ya merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Mabota la mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Bye.